mais aussi ba touche ya théâtre boendeni lelo yo ba Thérèse ba zoba mo boye sensé bazanga valeur na monde théâtre ayebate ni na kana na théâtre ayebite ni na osa na vie a préféré alinga bana mike yango yo musala ya Bellevue troubla muto yango to yebite ko linga bana mike wana ba Bellevue mutatindaka to ezaka ba sentiment na bango moko 55 ans mata oya olinga mwana mo boya zana 25 ans 27 ans vraiment ozo s'attendre na nini pe bana ngo bazaka ko bana na mike so balobi ki azo tout mama mukolo na balabala tuna Thérèse a l'action expérience nde ba beta ke na balabala na bana mike vraiment ye uti na ngola ba beta ke mingi ba beta ke makasi. Alors pour le moment faut fuka ma osambela otuna nzambe nga na théâtre na sala nini na ozwa te parce que so to badi ko tanga ba mama ya théâtre ba sala succès na Congo Thérèse ya na kati azako Thérèse eza na kati mais a perdra boye comment yango na sala ki analyse na ngamo na lobaki Thérèse pour le moment ayo lobela bana groupe Simba te Thérèse aza fruit ya Papa Lombete Thérèse aza fruit ya président Caleb yenenga zana fo vanda kumisaka badina na akumisaka ba Sarah Masiala akumisaka ba Mike la Duchesse akumisaka ba Ansuzo aza collègue ya Cardozo na musala mais na ki mukolo na age aza ya na bango mais so muto yeba nete kaza mukolo na bango ti aza ya na bango tina musala tina age azo sala effort nini na bango ta loba bango na ba Bellevue baza ba propre génération soki kuta aza mukolo ya président Caleb et bongo Bellevue atotika sambla ko bilongi pe ekesaniti ota pe longi ya Thérèse na Bellevue ba loba ba age moko Thérèse aza génération ya ba mama Chako puis ya Sonam aza génération ya Bellevue te Thérèse aza génération ya basila makolo soso aza nango ba retomber ko ya vraiment to mona biso nyoso Ursule ndenga bundela sila awa sila eloko te ni na nzonzing aye ajuaka na groupe Simba na antenne A mais Ursule ozo ba contrat ya Afrique du Sud ozo ba contrat na Angola Ursule azo imposer producteur alobi ke soki botie si la tenga Ursule na ojoué te avion ya liboso si la matin na vie na c'est grâce à Ursule Pechanga mais le babi nani boloko ka lobi Pechanga aza ingrate Pechanga aza jalouse si la nani Pechanga et pas d'orchestre boloko ko aza yindenga zana mela makila Bellevue ndambo abwaka poti ndenga tambola na makila Bellevue na nzoto parce que melango na enveloppe akaki oyo nyonso Bellevue asalela Thérèse osalela ngo Bellevue mukoni ata mukolo moko te bomona ke Bellevue y a pas match baza niveau moko te en fait Bellevue aza world Thérèse aza na se talaka Thérèse o imaginer Thérèse ati lelo ana milimo ya komata ba moto gizi non oyo kutu moto gizia na bande ya na Congo Bellevue azwa tan ya komata ngote ni de moto ya de makolo ni bine ya 3 makolo Bellevue mata te Thérèse tozala na telemi liboso ya fikini to mona zuma okita na moto nini na 3 pine mboko passe ça ko yamsa ana contact na liboko tali ana contact na liboko mudira ba pas zui contact na maboko ko zuma akitaka na moto gizina génération ya Bellevue totika sambla ko elongi ya Bellevue elongi ya Thérèse bakitisi balobi ke baza age moko si la kutu na Ursule tambo tambola ba camarade mais si la omona na kake o mukola Ursule o mama koko Ursule a jeune eloko no lobi obi ke bango balingaka te bazaka sensible pour ni la vérité choc eloko no lobi Pamela bango bayokaka si la na Ursule ba meilleure amie si la na Ursule ba meilleure amie mais so ba otambo ba mona ke si la mama koko Ursule a jeune fille ba changer histoire te ya babi Pechanga za 48 ans quel que soit ceux qui Pechanga za 48 ans c'est que si la za 56 biso nesto mona nde ba finga Gomez awa biso nesto peto mona message nde ba transférer message ke Ursule te asimbisa si la touche pas Gomez nenga tindaka ke isolé ba veste alors bien ta baloba ke Papa Lomba asimbisa si la touche si la liboso Papa Lomba za nani si la penda liboso ya Papa Lomba za nani je t'aime si la liboso Papa Lomba za nani makambo sila na Ursule bokota kate parce que jour Ursule rozwa azui penza courage ke lelo na kanda nyonso ye na ba rage nyonso lobi ke lelo na oyo loba na bango ba poussa na pembe na sila ba okima
parce que bauti ndako moko bauti maison moko yo okumisa batu ya famille mususu comment vraiment et loko lobi pamela c'est très capital par rapport Nathalie émission moko salaki makambo leka entre Belinda na Dina na ya ye nango na télé pour batu basani pour le moment ce total Dina na Belinda baza ba problématique té na famille nyonso nde tovanda makambo ezanga te okoko imaginer que okoko appeler ki o alandi na simobeti pe inane ou 6 mois pe boloba na te omoni que leki aza très impoli te na okoko supporter te malamu na tala ke kana miss mais jamais leki wana na ndaku bango nyonso na ndaku bayebi ke na lobisa leki wana te so na komi na balabana na olinga batu nyonso bayeba ke ngana leki na ngato loba na te quel que soit les problèmes esuka na ndaku na balabala na o défendre leki na ngai merci na balabala na o défendre au moins soki mutema mabele ki makasi na vie ya baninga o progresser te vraiment o progresser te lelo o problème ko yela ki Melina nani Belinda nani na Dina na est-ce que Dina na lelo so abengi Belinda ke jouer pa na ye aboya te o jouer oyoka da Belinda na ba problème succès so ke zate e ko komisa mutu na haine Thérèse ya ngwana ola koma jaune baninga ba charge choko ba koma jaune Thérèse ya koma rouge soki Irsi la zana 48 si la zana 56 po écart eza mulai baya tozaka prête en tout er moko toyaka penza tant pour ani baloba avant de parler faut bien réfléchir quand ozo ya devant caméra yeba eloko ni na loba est-ce que na sima na onani mwana mwasi azanga formé soit disons ozana 26 ans ozana nzoto munene lokola immeuble ya Sozacom bakitisi basi ba jeune fille lelo mwa mwasi lelo a mérité taille bakitisa yaza longi aza munene lokola immeuble ya Sozacom munene lokola mama nzuzi wa mbombo batanga ba jeune fille batanga mwana wana Dorcas makolo lokola ni ati pourquoi ni ati mungwa mwana mwasi mobimba lipapa kecho zolata numéro 45 yene ngazana vala ta ketch fois benga mutombodi kembe parce que baza taille moko na mutombodi kembe ye basa commande faut basa les commande à partir des États-Unis et pas mutombo pe di kembe asalela ye batanga basi batanga Dorcas tango ofinga Gomez ke mutu mongol yaza mutu kilolo kwa ya Zuma mutu kilolo kwa ya Niau bakitisa Gomez na ye Dorcas ba opona ye na nzoto nini na santé nini na beauté nini munokolo kwa bache ba komi lettre chiffre 8 munokolo kola obenga pichu na age na oba sente yo sosolate yazana monopole yo finga Belleville ke Belleville makolo mayandi na famille na bango bazana mutu nini ya niveau ya Belleville azate na lelo bakunda papa na cercueil ya nyongo lelo ti lelo bofuta mbonga cercueil te yepe ya rovanda bandoloba na miso abatu azanani a un moment faut arrêter à un moment faut arrêter abi président kala baza bébé président kala ba bébé kala mingi te awa ba okanga président elombe ndoki ba okoya ina ici pechang bango nyonso ba pousse la peme na sila bakokima ba yebi sila te sila za hypocrite sila za hypocrite biso to mona Irsil ndenga défendre sila partout to mona makambo ya Irsil na sila ndenge leka bato baloba kutuke Irsil ya matanga papa basila te mais sila ya na Irsil ya na papa lombe na sila bakanga na ndoki sila bakanga sila ndoki parce que sila même na bato ba jouer na groupe na ye ata kufeli être cher ani ata makolote wana mutu wani ba baloba ke ba yeba muninga malamu na tango passe est-ce que sila penza za mutu amutu ye munoko munene wana ya Dorcas makololo kwa pourquoi ni ati mungu kwa tango akufela itata na ye sila yaki ayaki te boni sambla boyeko boni sambla boye yo Dorcas yo outela na wapi mwasi azanga valeur ba musicien faire nyonso ba sakani na yende balingi elongo na ba musicien eko kita ti na ba porte parole lelo yo te mtolinga boma famille ba yampaka yete yeko yemda cha ya ba yampaka na confusion na bandeko na ye yete tela mwasi azanga valeur amonte mobali nini ya malonga ya zoyeke te tika na mipesa na ba sente ngai batanga penza ba jeune fille bakitisi Irsil Pechanga ba kitisa ye Dorcas wana mungu makolo kola benga pichu ba zoye
bonsoir, ça dépend ma pays, ça dépend ma air place, ni aso bozami, ba tutu ba lingaka biso pe to lingaka biso na tina parce que to yaka na banda kuna bino to beta porte boya biso vraiment na bokebi nyonso tout. Un grand merci à notre Poutine de l'écriture, Belle Vie Télévision, babi grâce à toi maman biso toza soki oza quitté te net ozala te vraiment maman YouTube studio tabita ba comédien moi so aller saka bango malgré tout ba kondima te bazo pola mais ba kotaka monoko. Merci à toute communauté, à famille Libota Mobimba. Là, je vois donc Lessa Nzamba vers ça. C'est un grand merci avec Lessa Maman à Lesline et pourquoi pas Niki Lessa. Merci à toi, Mifi Lessa Moté Maya Papi. Iran Kialouta Moté Richard. Merci à toi, Nadine Kialouta 001. Jocelyne Kialouta, Karine Zanga, Patricia Branco, Agent César Moko, Adajo Lubanzado, Turki Luanda et Turki Paris et Païwapi Rose Mengia. Zawana, vraiment un grand merci à Bibi Choumou Swamba Ipoupa Décoration. Il me donne la poste de décoration à Kafouba, c'est vraiment décoration anniversaire, collation, nini, tout. Contactez Bibi Choumou Swamba, Yoana Kata Londres. Merci beaucoup na Mamita Dina et pourquoi pas la grande H Mama Sakina. Merci à la Mama Chéra Moissi, Mama José Lussadissou. Un grand merci à Maman Niba Super, Maman Ewin. Merci na Maman Gina Mabiala, Papa Alengi. Un grand merci à Papa Godard Eliko. Merci à le roi célèbre Christian Goma. Vraiment, à Tozo Lobela. Et ça, actualité de Mtebeng Rabiso, vraiment Tozo Loba. Comment Mazo manqué Papa Elombe et comment ba Simbi personnalité. Il y a Papa Elombe, comment ba Kena Pechanga, comment ba Simbi Bellevue et comment Oyo film même ça, c'est Ezo Kota, l'arme de la guerre. Yangoa, tout le monde film, aussi là indécrottable ici là qui sukoyo l'arme de guerre yangwa ne koti mama commune sous parce que chez nous mama komarakaka congélateur na biso zanga jamais bloqué zanga toujours na biloko et na plateau na ngai vraiment je ne suis pas seule na plateau na ngai je suis avec Pamela Matondo la fille qui dérange Mama Leki ya famille Libota vraiment si je suis même langage avec Montréal non sengai asala invité ya asala entrée ya invité na ngai quand moi je dis déjà, Pamela, bonjour. Bonjour, Bianca Zanga. Bonjour, na famille Libota Mobimba. Famille Libota Oye. Famille Libota toujours en avant. Famille Libota pas de distraction. Famille Libota to laksa bango to leka bango ne belé. Mingi to consommer film na biso crime de la guerre. Oyo mama Bellevue acheli biso boyebi ke biso ba film to ratakate. Talaka crime de la guerre. Bon moni ba personnage oyo ba jouer na film wana l'équipe vraiment nini. En tout cas, bo consommer mingi film na biso arme de guerre. Oyo mama Bellevue biso boyebi ke biso famille Libota kota ba film to ratakate talaka mama Bellevue aza Poutine de l'écriture tabita ba comédienne zete ya baoba baki sela elikolo richesse ya Congo na monde théâtre taka mama koma ye kota biki na comédie ya Congo batikela Bellevue biki na écriture. En tout cas merci beaucoup na la maman chérie à moi si maman bébé CJ la maman qui dérange papa Sam Nkunku le nécessaire je te salue aussi papa Faustin Ngombo de Bruxelles mon papa tu sais que je t'aime beaucoup papa Sam Nkunku le nécessaire Natacha Gola la patronne Regan Ngoma garçon Paris et pourquoi pas à Christelle Seka na kata Belgique wana bambo tene bel en tout cas Bianca Zanga ba question yo ba réponse yanga ina ebike makamba oloba eza vraiment ebelé lelo fona choquer bato. Vraiment makamba koloba ezebele vraiment na ko bande émission na ngai boete na pesa mbote na ngai vraiment na ye moko aza derrière la caméra Enoch Luzolo papa na Victoria merci beaucoup babi na ba Brazzaville mi ba toza na ba Brazzaville mi balé OK toi na Louise et puis toi na Anna vraiment bana malamu bambote na bino place boza maloriza nga bambote na yo vraiment Pamela Matondo to bandana no totally fin ya film na biso ya indécrottable film na biso ndenge ki otali fin nango au sentir ndenge nini na fin wana. OK merci beaucoup Bianca Zanga pour la question ya film na biso indécrottable en tout cas mutuna mutazo benga ngona ndenge na yeto ebike mama Bellevue abuka kabatu mâchoire est-ce que tendresse okoko benga indécrottable non Zuma okoko benga ngo ou Miss Lolo okoko benga en tout cas to lakisa bino ke to le kabino na mayele baloba ke zoba na zoba so basangani ba osa buzoba batamayele na batamayele so basangani ba osa pe makamba mayele yango yo na olandaka makambu ya Bob Mole mandenga lobaki na pona kota batamayele en tout cas film waouh mama Bellevue a ratakate merci beaucoup na bacteur na bactrice nyonso ba jouaki na film oyo en tout cas moyen to développer ngo makase ezate photo betela ka mama Bellevue maboko bravo en tout cas ça phénomène ngana lobaka mama Bellevue
Ah moi si azana bo ki pasu ebele. Lelo comment c'est possible na théâtre lelo muta simbi. Touche ya théâtre c'est Belle Vie Kandila patron. Ça c'est vrai. Mais il faut pas pousser na pembeni moyeba secret ni Belle Vie azanango. Belle Vie aza responsable. Belle Vie aza moi si Belle Vie aza occupation azana papa. Si. Ananda ku oya gera kaza misale belé mais aussi mba touche ya théâtre boendeni. Lelo yo ba Thérèse ba zoba mo boyebe sensé bazanga valeur na monde théâtre ayeba te ni na kana na théâtre ayebite ni na osa na vie a préféré alinga bana mike yango yo musala ya Belle Vie troubla imuto. Yango to yebite ko linga bana mike wana ba Belle Vie mutatindaka to ezaka ba sentiment na bango moko. Manki ya je t'aime te. Au moins si oza maman mukolo manka je t'aime leki makasi au préféré linga bana mike. Sko yo bana mike na bolinga wana yamo balobake malédiction ça cause des années fêté. Mwana muke wana za innocent. Yo za maman mukolo ozana plus de 55 ans mata oya olinga mwana mobo azana 25 ans 27 ans vraiment ozo s'attendre na nini pe bana ngo bazaka ko bana na mike so balobi ki azo tout ta maman mukolo na balabala tout na Thérèse a l'action expérience nde ba beta ke na balabala na bana mike vraiment ye uti na ngola ba yebi ba beta ke mingi ba beta ke makasi. Alors pour le moment faut fuka ma osambela otuna nzambe nga na théâtre na sala nini na ozwa te parce que so to badi ko tanga ba mama ya théâtre ba sala succès na Congo. Thérèse ya na kati azako Thérèse eza na kati mais a perdra boye comment yango na sala ki analyse na ngamo na lobaki Thérèse ya pour le moment ayo lobela bana groupe Simba te. Thérèse aza fruit ya Papé Lombe te. Thérèse aza fruit ya président Caleb yenenga zana fo vanda kumisaka badina na akumisaka ba Sarah Masiala akumisaka ba Mike la Duchesse akumisaka ba Ansuzolo parce que ba uti ndaku moko ba uti maison moko yo kumisa batu ya famille mususu comment vraiment. Et loko lobi pa c'est très capital par rapport Nathalie émission mora salaki makambo leka entre Belinda na Dinana ya yena ngona te pour batu basani. Pour le moment ce total Dinana na Belinda baza ba problématique te na famille nyonso nde to vana makambo ezanga te okoko imaginer que okoko appeler ki o alandi na simobeti pe inane ou 6 mois pe boloba na te omoni que leki aza très impoli te na okoko supporter te malamu na tala ke kana miso voilà mais jamais leki wana na ndaku bango nyonso na ndaku ba yebi ke na lobisa leki wana te so na komi na balabana na olinga batu nyonso ba yeba ke ngana leki na nga to loba na te quel que soit les problèmes esuka na ndaku na balabala na o défendre leki na ngai. Merci. Na balabala na odefana au moins ni soki mutema mabele ki makasi na vie ya baninga au progresser te vraiment au progresser te lelo au problème ko yela ki Melina nani Belinda nani na Dinana est-ce que Dinana lelo so abengi Belinda ke jouer pa na ye aboya te oyo jouer oyoka da Belinda na ba problème succès soki ezate ekokomisa mutu na haine. Thérèse ya ngwana ola koma jaune baninga ba ocha choko ba koma jaune Thérèse ya koma rouge. Thérèse azalaki kingo ti awa tango ayeke o na tikala kobenga Belleville patron na te tolo oyo ti awa likolo mais lelo ekomi wapi Masha Mumeno yende ngazana mela makila Belleville ndambo abwaka poti ndenga azana tindenga tambola na makila Belleville na nzoto parce que melango na enveloppe akaki na enveloppe akaki oyo nyonso Belleville asalela Thérèse osalela ngo Belleville mukoni ata mukolo moko te bomona ke Belleville y a pas match baza niveau moko te en fait Belleville aza wall Thérèse aza na se talaka Thérèse imaginez Thérèse ati lelo ana milimo ya komata ba moto gizi non oyo kutu moto gizi na bande ya na Congo Belleville azwa temps ya komata ngo te ni de moto ya 2 makolo ni pine ya 3 makolo Belleville mata te Thérèse tozala na telemi liboso ya fikini to mona zuma okita na moto nini na 3 pine mboko passe ça ko yamsa ana contact na liboko tali ana contact na liboko mudira papa zui contact na maboko ko zuma akitaka na moto gizi na 3 pine o Thérèse ya mataka et ça la nga passe to vandi penza tango toza ba 18 ans ba 17 ans ba 15 ans wana otala penza soko bandi ko tala ba groupe o yezaki na succès na Congo soko otangi groupe Simba président Elombe otangi président na biso sans souci paix à son âme otanga 3e président Caleb soko tango otangi 3 groupes wana bazaki ba meilleur groupe ya Congo misatu wana soko bandi ko tanga ba mama ya ba groupe wana Thérèse yaza na kati lelo place ya Thérèse eza wapi comment c'est possible na âge no mikomi si insensé
Vraiment. En plus, oh, eloko, et ça la nga passe au monde que chroniqueuse ou chroniqueur. Tant azaki na SBT, au monde peut avoir des missions moko ya bata mayele. Au monde peut muta commenter que oh, tu es très intelligent ou très intelligente. Mais lelo ozaki mayele, tant ozaki F au perso, tant osangani na bazoba yo poko mizoba. Vraiment. Yo poko mizoba. En tout cas, Thérèse a fois zoa temps ya prière. Parce que dans le monde de théâtre, c'est déjà raté. Vraiment. Il y a des collègues qui ont Bellevue, un collègue qui a Dinana, un collègue qui a Irsil Péchanga, un collègue qui a Cardozo. Na musala. Mais na ki mukolo na agi aza ya na bango. Mais so mutoye banete kaza mukolo na bango. Ti aza ya na bango tina musala tina agi. Azo sala effort nini. Non, na bango ta loba bango na ba Bellevue baza ba propre génération. Ceux qui coûtent aza mukolo ya président Caleb et bongo Bellevue. Atoti ka sambla ko bilongi pe ekesaniti. Ota pe longi Thérèse na Bellevue ba loba ba âge moko. Ba génération moko. Thérèse aza génération ya ba maman Chako. Puis à son âme. Aza génération ya Bellevue. Thérèse aza génération ya basila makolo soso. Aza génération ya Bellevue. Toti ka sambla ko elongi ya Bellevue et longi Thérèse ba kitisi ba lobi ke baza âge moko. Si la côte na Irsil tambo tambola ba camarade mais si la omona na kake o mukola Irsil o mama koko Irsil a jeune fille le kono lobi obi ke bango balingaka te bazaka sensible pour ni la vérité choc et le kono lobi Pamela bango ba yokaka si la na Irsil ba meilleur ami si la na Irsil ba meilleur ami mais so ba tambo ba mona ke si la mama koko Irsil a jeune fille ba changer histoire te ya babi Péchanga za 48 ans hein? Quel que soit ceux qui Péchanga za 48 ans c'est que si la za 56 Pamelo nyati bordi ceux qui Irsil la za 48 si la za 56 on nyati hein pour écart eza moulayi ba ya tozaka prête en tout moko toyaka penza tant pour ani baloba avant de parler faut bien réfléchir quand ozo ya devant caméra yeba eloko ni na loba est-ce que na sima nango ba retomber ko ya vraiment to mona biso nyoso Irsil ndenga bundela sila awa sila eloko te ni na nzonzing aye ajuaka na groupe Simba na antenne A mais Irsil ozo ba contrat ya Afrique du Sud ozo ba contrat na Angola Irsil azo imposer producteur alobi ke soki botie si la tenga Irsil na jouer te avion ya liboso si la matin na vie na c'est grâce à Irsil Péchanga mais le babi nani boloko ka lobi Péchanga aza ingrate Péchanga aza jalouse si la Péchanga et pas Dorcas boloko ko aza na nani mwana mwasi azanga formé soit disant ozana 26 ans ozana nzoto munene lokola immeuble soza comme bakitisi basi ba jeune fille lelo mwasi lelo a mérité taille bakitisa yaza longi aza munene lokola immeuble ya soza comme munene lokola mama nzuzi wa mbombo batanga ba jeune fille batanga mwana wana Dorcas makolo lokola niati pourquoi niati mungwa mwana mwasi mobimba lipapa kecho zolata numéro 45 yene ngazana vala ta ketch fois benga mutombodi kembe parce que baza taille moko na mutombodi kembe ye basa ye commande faut basa le commande à partir des États-Unis et pas mutombo pe di kembe asalela ye batanga basi batanga Dorcas tango ofinga Gomez ke mutu mongol yaza mutu kilo lokwa ya Zuma mutu kilo lokwa ya Niau bakitisa Gomez na ye Dorcas ba opona ye na nzoto nini na santé nini na beauté nini munoko lokwa ba komi lettre chiffre 8 munoko lokwa obenga pichu na âge na oba sente yo sosola te yaza na monopole yo finga Bellevue ke Bellevue makolo mayandi na famille na bango bazana mutu nini ya niveau ya Bellevue azate na lelo bakunda papa na cercueil ya nyongo lelo ti lelo bofuta mbonga cercueil te yepe ya rovanda bandoloba na miso bato aza nani a un moment faut arrêter un moment faut arrêter abi président kala baza bébé président kala ba bébé kala mingi te awa baokanga président elombe ndoki baokoya ye na ixi Péchanga baba ndoki Péchanga za Péchanga asalaki sortie médiatique moko te abi pourquoi koyina mutu oyo alobi asali eloko te mpona ba rumeur yo okende oyina mutu siko bango bazwi batango na ba conteste na bango ke non Péchanga soka alobi bongo c'est que Péchanga ndaza mabe par rapport makambo Gomez alobaka na TV ezaka makambo eleka entre Ixi na Sila mais Gomez ayeba ngo ndenge nini c'est que mutake na koloba ngo kuna eza Ixi Péchanga poni baloba makambo le contraire
mutu lokwa Pape Lombe ba okanye ndoki par rapport à quoi parce que Pape Lombe soka zaki ndoki mais sila lelo azate Pape Lombe soka zaki ndoki mais lelo sila azate ba succès wana nyonso azana ngote bazaka bazoba biso nyonso tomona nde bafinga Gomez awa biso nyonso pe tomona message nde ba transférer message ke Pape Lombe asimbisa sila touche pas Gomez nenga tindaka kezole ba veste. Alors bien, ta baloba ke Pape Lomba asimbisa si la touche, si la liboso Pape Lomba za nani. Si la penda liboso ya Pape Lomba za nani. Je t'aime. Si la liboso Pape Lomba za nani. Makambo si la na Irsil bokota kate parce que jour Irsil rozwa azui penza courage ke lelo na kanda nyonso ye na ba rage nyonso lobi ke lelo na yo loba. Na bango ba pusa na pembe na sila ba okima. Bango nyonso na bapusa na pembe na sila bakokima bayebi sila te sila za hypocrite sila za hypocrite biso nyonso tomona Irsil ndenge défendre sila partout awa tomona makambo ya Irsil na sila ndenge leka bato baloba kutu ke Irsil oya matanga papa basila te mais sila ya na Irsil ya na Pape Lombe na sila bakanga na ndoki sila bakanga sila ndoki parce que sila même na bato ba jouer na groupe na ye ata kufeli être cher ani ata makolo te wana mutu wani ba yebalo ba muninga malamu na tango passe est-ce que si la penda za mutu te mutu ye munoko munene wana ya Dorcas makolo kwa pourquoi ni ati mungwa tango akufela itata na ye si la yaki ayaki te boni sembla boyeko boni sembla boye yo Dorcas yo outela na wapi moi ça zanga valeur ba musicien faire nyonso ba sakani na yende balingi elongo na ba musicien ko kita ti na ba porte parole lelo yo te mtolinga bo ma famille ba yampaka yete yemda cha ya ba yampaka na confusion na bandeko na ye yete tela moi ça zanga valeur a monter mobali nini ya malongo ya zoye te tika na mi pesa na ba sente ngai batanga penza ba jeune fille ba kitisi Irsil pechanga ba kitisa ye Dorcas wana munoko lokola benga pichu ba zoye mwana mwasi ti lelo azana forme ta ye ba ta olate lambani azaka wana ba robe liputa bwaki lipeka moko ya bizoba zoba poni bokoko za ben sensé ti na niveau oyo ba koko côté la Gomez te est-ce que ba yeba makabasa la bango penza pour le moment bokoko côté la Gomez c'est ba côté la Gomez côté la Gomez te ba to ba finga Gomez mongol banane lelo pas répéter on sur l'émission na ye eloko siko ikamsa ngai o ngai soit disant naza chroniqueuse soit naza nani mutu ya sila tango ba ofinga Pape Lombe bo silo za wapi ba benga Pape Lombe bébé Lombe tango bazo finga Pape Lombe sila yo za wapi alobi so eloko moke Irsil tellement teto le kaki akanisa ki sila ozwa succès lelo te yango ake poto retard bongo sila ke poto avant sila ke poto no retard te sila ke poto avant Irsil la ki sila ke naza artiste comédienne basale la kaye fallait pour paper si Irsil visa il y a 10 ans parce que tu es ma sœur baliana fali fufa malili basakana fali amona Irsil nenga osakana na sous-vêtement na balabala Irsil amona fali nenga obeta bale na balabala ne baleki na biso ba obeta bale kuna baza yaya na leki ya veni moko ba voisin Irsil a soutenir fali na pasi nyonsa banda musique na oya komi lelo fali yango mérité oya za lelo si la soki maman Oliva mema ki lokwa koli na poche te mais si la mona poto ngulu partout ngulu amona poto wani bo vivre na bato na sembla na ignorance boyebi ke sila za matalana boyebi ke sila yebe okoma filme te boyebi ke sila loba français te mais boye okoti na place ya bata mayele sila on mérité ka koma filmer sala casting sala scénario chaye ke jouer wana tableau na yeza boye la biso tableau sila jouer tristesse Pamela au toucher le romo est très capital. Au lobby le romo est ya motuya. Bango ba lobby ke mutamema Bellevue na groupe Simba eza sila. Toboya ki ango to accepter mutaki na Bellevue eza ye. Ba bisa biso apport ya sila la kata groupe Simba eza nini. Biso to tata bango apport ya Bellevue na groupe Simba eza nini. D'abord avant de parler faut bien réfléchir, faut yeba pe eloni no loba.
baloba solingo loba tourner langue ata 1555 fois biti oyo si la joie qui belle vie a mema qui na groupe Simba zakanini peut-être si la kosa kabino biso to boya te biso so muta sali bo lamu mobo e pona famille bota soit pona maman na biso to zaka d'accord nango to ndima ngo fo ba tuna nanu si la ayebana ki na belle vie wapi belle vie a comment filmer pas major bisadidi tango komi filmer major ayebse faut que batu boye na casting ya film oyo babenga sila ya jouer na film sila ya yebisi atunina na diriger film oyo balakise muta diriger moi c'est na belle vie azanani az artiste et comédienne wapi ye wana balakise sila tellement zaka agité aza matalana akoka ko supporter ngote atelema na kite sika vana ka poussa nti pemel belle vie azaki yalobi comment c'est possible moi na muke boza mayele belé boy o jouer na groupe nini belle vie c'est pour le moment naza nulle part alobi te yo na mayele na yo ne comme le film oyo o mérité groupe Simba boye bisa biso jour oyo belle vie ayaki ko salisa test la groupe Simba po ba retenir ye ba yakana sila nzela moto mutu na mutamiyela ki tango aye groupe Simba première répétition deuxième répétition président Lombe lobi waouh il y a quelque chose dedans na kati ya mwana mwasi yo bravo Poutine bravo belle vie bravo boye bisangai na groupe Simba à part nini aussi la memi na groupe Simba à part ko jouer exacté président Elomba zui contrat na ma famille Irsil na succès Sila na succès les gars tout belle vie ba le yanda yana succès ba maman milo ba maman ni bato belé bazaka na groupe Simba mais président Elomba préféra ka belle vie a que jouer na ma famille pourquoi parce que ayebi ki ye belle vie kandi vraiment ayebi ki ye belle vie kandi c'est ba meilleur belle vie za na ngo ki pesa ayebi ba meilleur ya belle vie te président Elomba osa makam na sentiment président Elomba osa makam na sentiment te azwa sila akende ameme na ma famille ba jouer na go na boeri ba jouer na delta oyo sila yebi koloba français te na langi ni sila président Elomba yo kasoni lelo kutu na moni ba komo ozongisa biso ba film ango belle vie a jouer moi ça libala moi si ya Papé Lombe moi ça fait mais abana ko tricher ye na boeri ba archive ezali boye sa biso archive nini oyo sila zanango obo bimisela biso sila ke États-Unis ake ko kanga photo na ekeko s'il vous plaît ekeko des rock il y a des règles pardon akangi photo na ekeko ya des règles mais balobi ke sila a signé contrat sila banda signé contrat na ekeko ti lelo to oze la production ezalaka te boza bazo baza ben sensé Saratola oyo biso lelo to longoli belle vie to comme si Saratola adversaire na bino Saratola ke les États-Unis liboso ya sila sika akangi photo na des règles wana Saratola publié en hôtel attends comment te mais si la ke asali matalana akangi photo na ekeko ba ye sila makolo soso a signé contrat na des règles ya ekeko saramba la moka sala nini abimiseli biso photo ba lakisa bino ke omoni ekeko wana ndenge ba américain ba sala ngo wana ba changer ngo nini bilamba sila yeli biso a concert ya Ferré ya Genève naza invité spécial ya Ferré Gola ti lelo concert sila ya Suisse sila to moni na podium te ozala na chez ya Genève pardon to mona na podium te na Suisse eza Genève te na Suisse to mona sila na podium ya concert ya Suisse ya Ferré te moi c'est Koumani azokosa yo sila mwasi ekumani aokosa yo pendengo kangami na mwasi ekumani bongo ko lâcher te omoni ko kanga mwasi ekumani awa te omoni so kangi mwasi ekumani awa ao lâcher boy atika yo fo kanga ye awa lelo te lobité sila ko payer les pots cassés si la première fois payer les pots cassés na mabenionso oyo alingi ko tuka batu ti lelo na sila na Thérèse basangani bakitisa mutu wa Belleville na semboko longa te Belleville allié sabino Belleville salela bino bolamu bino mibale bo salela Belleville nini sila lelo amema théâtre le ko la musique omoni faire wana faire avant matin na podium asala ata 2 heures du temps ba musicien ba obeta ba guitariste na sima accompagnement wana ebeta musicien koko zalate ma accompagnement na musique wana ka ba obeta de population ba fanatique ba obina sko théâtre ndenge ezana matin na podium sala spectacle gangisa mokili
Si la salle en journée. Et là, moko boloko kalobi abi mukolo moko te bango baba cook ba finga mami bakata. Mukolo moko te bango bakoyi ko finga mama Marie-Hélène. Mukolo moko te bakoyi ko manquer ba mama wana. Mais ça kaka Belle-Vie na pechanga na papier lomende bango baza na monopole ya manquer. Non, Belle-Vie kutu te na pechanga te tant batangi mama bakata. Faut ba chaper maman Moseka na kati. Faut ba chaper maman Milo na kati. Faut ba chaper ba Marie Jeanne Bololé na kati parce que bango nyonso baza ya génération. So bozuku tu monopole ya ofinga papier lomende bakata bo fingete. Ba fingi e bakata te parce que akota na ba problème na bango te. Akota na ba muzoba na bango te. Ce qui coûte le quoi maman Moseka o aza fierté ya ba maman ya ba artiste congolais oyo ba finga ba komati na niveau que maman Moseka abimaka na maswaku dona ofinga bakata nini ezanga parce que ebakata alinga kokota na ba bêtise ya batu te ebakata aza effort perso ebakata aza asala makamu na ye na lolenge na ye yango ba toucher na nte lelo o ba otanga komo ya maman Marie-Hélène ba ofinga maman Marie-Hélène te lelo te lobi te tuna na awa soki kutu ba fingi maman Milo ba fingi maman Moseka maman ebakata de na maman Marie-Hélène ba ofinga bango te top kutu ba finga ye o kutu aza mukolo ye bakata maman top mais ba finga maman top to moni awa o bazaki ba tête ya SB mibale linda na Gatsby tala nde ba memi bango ba maman Marie-Hélène ba memete oyo maman Marie-Hélène ayaka na SB pour jouer par invitation aux invités. Ne ba fingete. Ne ba fingete. Bazana place te lelo penza ba ndiko classer ba comédien ya malonga na Congo. Ba tanga Theresia. Ba tanga ete. Ba tanga Theresia. Ba tanga ete. Ba na penza ko compter ba chroniqueuse ya malonga ba ko zoa ya gola o ba beta likofi na fongi bisi ba buka ye mine. Ba ko chaye wana. Jamais aba tika sambla ko. Tout tika sambla tabolo bake ba journaliste ya famille bota salité ba journaliste ya famille bota ba make up biso to chaka make up biso ye to ye naturel it to ye naturel tendresse ya boye tendresse ya boye sa make up eloko te longi na ngaka bonde na lamuka ina pongi maboko na nga yango tendresse ya boye apakola mafuta na elongi te Miss Lolo ya boye ata mama na bango sila aya naturel total ya elongi migu ta na choisible. Ouais, RTL, et le quoi kamusinga et belle expérience wana na théâtre ce qui 25 ans de carrière ti lelo joua kana mi 600 na kingo bongo ti lelo joua ka bongo si la faut conscience ezonga o penza sikona longwana na polémique na pesa ona conseil l'équipe pas pesa mukolo conseil ayoki si la longwana na distraction si la théâtre eza musique té oyeli biso ba polémique ya musique na théâtre musicien akoko yemba te instrument ezo beta mais yo faut ça le spectacle oloba na munoko si la salle la biso ba film o ezo éduquer masse ko katela biso loketo na scène te si la éduquer masse si la éduquer ba foyer ya bato si la éduquer société koyela biso te ke nazala lokwa ese nazala lokwa mida ngape naza munoko lokwa bango donc yo mafinga ya ese na mida de ba finga stilo sepela lango wana to yeba ngo déjà depuis kala tellement koki ko supporter te ko bomba lelo sa nini obimisi yango na miso abato si la faut éduquer biso masoza éducatrice ya masse faut éduquer biso pesa masse longola biso na distraction en plus style lelo si lozana na ba conseillère ya malamu te si la oza ba conseillère na ba conseiller ya malamu te lobby, tout le monde qui papa biso JB Piana awa en tout cas avec beaucoup de respect na JB Piana moto pamba papa chéri leader ya Boya Choko au moni que album mais bimate pendant 10 ans ma beta ka concert chaque semaine si la sikoyo yo zana succès film ezate na monde théâtre tokena ondeni po papa chéri azana ba archive soka yeka boya bani ko beta banze mone ya kala azadio lopele ya beti sko si la archive ni no yela biso Michael Jackson o batu babaya ba yebite film wana ndenge bandaki na début jusqu'à la fin na yeba te donc ezaka confusion ba bina koto akota moi c'est kumani koto azongisa wana kuna film ezanga ta sens film mobimba ba jouer baza poser te ce que ba jouer la bino crème de la noblesse Belle-Vie quand ils ont crié ayoki ke maman na ye maman Marie-Hélène akufi
Boa mitema mabe hein. Poni bokoza na eni na teto makasi bongo. Boa mitema mabe ya vie ya belle vie hein. Boa mitema mabe. Pamela na oloba na Irsili na oloba na Irsili. Irsili mu pécha. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Si déjà répétition sala nini et beba. Ce que oya opanza ba vérité nyonso toyeba sikona nazana mabe aya. Na préféré Irsila ya parce que trop c'est trop. Mutu lokwa munoko munene Dorcas boloko ko. Pembeni ya Irsil. Bako chaye. Dorcas mutu kilo lokwa ya Zuma. Place ba ocha bata malongwa Dorcas bako chaye. Aya la biso la ta pantalon ya kanga dadi. Makolo lokwa pukwa nyati mungwa. Oza munene lokola 8. Munene lokwa immeuble Sozacom. Irsil mukolo no so azana 48 Irsil akote pa na 2 fois. Irsil akote pa na munene 2 fois o munene lokwa apuchu. Yo pela lelo koma ozwa monopole finga mutu lokwa Irsil o finga pape lombe. Na makolo ya Irsil, na makolo asila opona ya nani o finga Irsil na semblant. Yo zo finga Irsil na semblant. Makolo ya Bellevue olo ba makolo mayandi na makolo ya sila ba opona makolo ya nani sila tu makolo lokwa ba drum ya kakol donc c'est me yo likolo no wana iza munena wa et pas si le kota 18 kata makolo ndangu bakisa sila. Voilà Pamela to comme la souka vraiment un mot pour arriver à Mama Top. Skota bosesa Mama Top ba jeta nga loba ke Mama Top aza Kofi Olomide ya théâtre bacha atemba pour yanine. Bacha atemba nini? Mama Top akena Paris, akena Belgique, akena Canada, akena États-Unis, akena wa Côte d'Ivoire apa même temps de bayambi. Taka ba Ivoirien ba lingi basala film na ba Brazzaville ba basala film ba sanga na ba Ivoirien. Ba lobi fo bazwa maman moko ya Congo asanya ke ko jouer na film wana. Po ani bazwi sila te. Bazwa ta ya tete bazwa Thérèse. Bazwa été Thérèse bazwi yote po ani bazwi Mama Top sosola. Ye bazwa été. Ya pesa. Tala siko niveau ya Mama Top. OK le tala siko niveau ya Thérèse ya. Thérèse nenga za na mérité ka koleka na SB, on mérité koleka na film chaîne comme na onine Biso TV. Ba Ivoirien na ba Brazzaville ba vandi pa ba sala scénario na ba sala casting ya film na bango. Ba bi fo bazwa maman moko na Congo. Bake kozwa Thérèse ya bazwi Mama Top po ani bo sosola bo kuma na distraction évolution na musala ezate kaka makelele déplacement scénique Thérèse oyebité o joue en expression nini o joue ka nini na lelo yango komi matala na ole oza artiste comédien sala musala no théâtre lelo koma porte-parole yango na préféré ya Bijou. Ya Bijou mata ki avion hein aye pe na noté Thérèse suko au mata journée Thérèse na propre effort na yo ata bashi ya pamba OK journée ya mama faut arrêter na komba Bellevue no ya mabe Dorcas yo faut kanga munoko keba na komba Bellevue yo Dorcas yo keba na komba Bellevue za munoko lokwa bassin munoko lokwa njungwa ma famille keba munoko za lokwa njungwa ma famille keba yo Dorcas bino na Zuma keba tango ofinga Gomez Mongole bongo yo za nani yo mutu kilo lokwa libanda Zuma bino mibale ndenge moko keba Dorcas makolo za lokwa 8 makolo za lokwa pukwa nyati mungwa munene lokwa immeuble Sozacom keba na komba Bellevue na age no ba sente yo tshela ngono makasi te keba na komba Bellevue ozwa famille no mobima charge. Oyebi papa bino pe asona mava kufa ndenga ya afuka maka bonde la ka Bellevue po ba limbiso keba oza munoko lokwa njunga ma famille keba Dorcas. Est-ce que c'est papa efuta ma afuta ndeni so na age ne ba o sente 40 jours à papa salama asala ona mbongo nini asala ona mbongo nini keba Dorcas na episode keba no yellow deuxième épisode. Voilà, merci beaucoup to banaka comme vraiment na suka yom to sepe une émission liker, commenter, partager ko kanga émission pour na yo mon côté. Vraiment émission oyo ezaki kitoko pour la ba meloma nyonso tout o balinga biso pe to dinga bino. Vraiment Pamela mot de la fin émission quelques dédicaces il y aura téléphone. OK. Mot de la fin na nga pour émission lelo. Bino nyonso ba ngulu ba mbwa bizengi ben sensé.
obo izwa monopole oyo loba na komba Belleville bo kanga minoko à partir lelo bo kanga minoko Belleville à niveau na binote Thérèse ana lelo matana moto ya 3 pine moto gizi à niveau ya Belleville te ti ndenge moto eye na Congo na moto gizi Belleville atikala o matango te Belleville déjà moto na moto gizi kuta na contact na liboko alors faut arrêter bo à niveau mon na Belleville te Belleville comment leven Belleville okende poto par invitation okende ba dîner de la fraternité par invitation Thérèse ata Lubumbashi comment nanté Belleville te muta yebisa OK ozanga succès na théâtre yo moko yeba te nini oya oluka na théâtre faut arrêter na combat Belleville pona lele na suki awa na yela bino pour la deuxième fois so bo toucher Belleville parce que nga mi benga na za défenseur ya Circe ya Belleville candidat patron pena ba commentaire oko yake mama pekisa ki mama boya ki mwana na doka saza munoko lokwa 8 tanga finga Belleville boza wapi yandi boza pona opekisa boza wapi yate boza wapi bon meka ko yate soko yebi ko yela nga commentaire a bongo ko tala émission na ngate ko tala te muto abanga muninga wazate muto abangisa muninga zate toke na bino pick and boy parce que trop c'est trop. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBCJ, la maman qui dérange, Regan Ngoma garçon Paris, Natacha Gola la patronne, je te salue aussi, papa Samukunku le nécessaire, na Katia Londres, wana voisine ya Batou. Voisin pardon, voisin ya Batou ya Natacha Gola la patronne, leki ya Batou fait rigola. Oh ngai do kas boloko ko goloise a fuat, goloise ali babe. Batanga ba goloise batanga yo. Omoni bande ba bengane na jet set, omoni président fait rigola ye wana ba contre ye. Ba c'est mababe te. Ba sirène. Merci beaucoup na Poutine de l'écriture, Belleville Kandila patrona. Tabita ba comédienne était à baba richesse ya Congo na monde théâtre. Talaka manga côté la trop d'indinzi, c'est Belleville Kandila patrona la fille qui dérange. Muta simi comédie à Congo lelo na maboko c'est Belleville Kandi taka za numéro 1 so na lobi ke Belleville Kandi za numéro 1 et chokaka bango hein parce que histoire ba changeaka te pour le moment na musique c'est fait rigolo fali poupa pe na moni fait rigolo la boto li fali mikolo succès mikolo fait rigolo comme premier na théâtre ti lelo muta simba trône ya numéro 1 c'est Belleville Kandi la patronne. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Babi. Vraiment, tout banda, tout comme on a souka. Là, je vois mauvais propre Tito d'Acosta, mauvais propre Jean-Paul Kapinga, ma maman Nassi, le roi célèbre Christian Goma. Merci à toi, Djana Banaka, à monter ma Rodrigue Bangala en Italie. Merci à Johnny Lema Aquarium qui est à Congo, 10 fois belle. Babi, docteur Azam, mon docteur Dadi. Babi, moi, je suis vraiment. Là, je dis un grand merci aussi. À mon frère, et merci beaucoup à Enoch Luzolo, papa na Victoria. Aïe, 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 aïe. Et vraiment, ça c'est fait une émission. Si vous avez ce commentaire, likez, s'abonner, partager aux jamais dessus. Famille de Bota. Bye.